Obisonyo zona bilore boutique. Tokotana bisotolata. Voyant Simba Bogartala. Hey! Ezali nandenge na yo mwane. Balobi tokota lelo obisonyo zona bilore boutique. Tokotana bisotolata. Voyant Simba Bogartala. Week-end na bino esika bozali. Ba bon week-end na bino. Bambote na bato nyonso to bakota awa. Julie Keren, bonjour. Bambote na bandeko nyonso bakota awa. Bambote na bandeko nyonso batia. Merci na bandeko nyonso to batia ba cœur, bako aimer vidéo, oh bako liker, bako partager. Merci na bino. Merci LB. LB TV officiel de Mama Congo, bonjour. Sylvie Bonzouzi, Bonzouzi, merci beaucoup na présence. Merci beaucoup na Maria Joanna Ramazani, bonjour. Bonjour na ba famille bandeko nyonso to bokota na Euro toza 10h47. Dans quelques minutes, il sera 11h. Donc comme à 10h na kin na ba mboka msusu na ebité. En tout cas, merci na bande konyo soto boyo okuta na vidéo oyo. Merci na bande konyo soto ba soutenaka Mama Congo TV. Merci na bande konyo so ba s'abona. Merci na bande konyo so auto partager na bango ba analyse ba makambo ebele auto za bino ba même avis tout ça et tout. Merci na bande konyo soto bo sepela na simplicité ya Mama Congo na naturel ya Mama Congo. Merci beaucoup parce que concept nanga et c'est pas ça batte belé parce que dans la vie il y a pas que le artificiel ba papa ba maman bana ba de belé pe bazana besoin ya kozala naturel, on a besoin de ça. Tant to botamaka to botama na maquillage te to botama na suke koya biso tina basima mukongote même mwana mundele suke lala babotama kovo babotama na basuke mike o nyoso to aka okuta na mukili ezakaka pona ko pimenter beauté pona ko pimenter pona ya ba complément mais to ko kufara pe to ko kende kaka ndenge nzamba sa kitoya. Donc Mama Congo laksa batuke dans la vie on peut aussi être naturel, simple et être beau, belle et bien dans sa peau. Voilà. Merci beaucoup na bande konyo surtout na juma tamuke bande ko blemo boyebi biso toza bato ya réseaux sociaux toza bato ya réseaux sociaux soki likambo ebimi na réseaux sociaux biso toza parmi bato toza ba molobeli ya réseaux sociaux. Donc soki tolingi tosaleli yango analyse so tolingi tobeti na biso kara po tokolobela pe nyonso tout nde bomonaka chaîne l'amour du Congo, ya l'amour du Congo 1, l'amour du Congo 2 na Mama Congo TV tomekaka un peu kolobela de tout pour to apporter moi savoir na biso. Merci et bonne compréhension. Bande oso bomonga na koti na tongo oyo kaka swede swede oh boyebi na kombo ya Sylvie alinga komandeti mama moko ya mawa a se victimiser et komandeti ke bazo finga ye asali eloko te alingi a utiliser handicap na ye po ya kobima mama ya mawa te ozantior obi ozoya na France namoni atie oleka na live tout à l'heure comme appelle Nadia April na koya na France na école na yo bio bokasaka musa na ngande eza point faible na bino swede yo kanisi musa na nga eza point faible na bino yo kanisi soko ye na école na nga oye koloba nde yango balongoli nga musala yo kasi balongola mutu musala po na bongo nasali faute grave na musala na nga na kimi musala na nga naza na ba absence injustifiée na beti mwana na musala na nga na bomi mutu na musala na nga boza na poto me boza zoba bino bokanisi isifika yoke na musala mutu oye koloba oloke na musala na nga kende na police kende nanu na police swede kende na police naza mutu aliboso te nga na fingi yo te kombo swede wuta wapi Combo Suède, maman passe de Mama Congo, gros bisous. Maman passe de tout le monde, de elle-même, de Sarah, de Bandekogno, surtout maman passe à international. Et si on se peine à Koti, à Gémé, à intervenir s'il faut le faire. Voilà. Maman passe à Baza Awa. Des fois, tu as rappelé contre elle. Oui, des fois, tu as appelé na opinion opposée. Tu as na opinion opposée, mutu na mutu afandi na kwen na ye, mutu na mutu asema makam na ye, mukoto mona température ekiti,
tokomi na opinion moko, tozongi lisusu ensemble. La vie c'est comme ça. La vie c'est pas tout le temps rose. Yo swede, kombo oya swede. Omoni siko analyse a mama kongo nde frappé yo, po batu ba finga yo na désordre. Nga na finga yo te, nga na yeli yo nde. Na ye ko expliquer yo. Tant yo finga batu ba zozo, eza ba défaut te, kasi yo défaut nzoto na yo, eza ko telemaka te. Ah bah oui. Eza défaut nzoto na yo, yo za na droit finga batu, oza kitoko te, kasi yo tela biso mutu na yo ti. Yo soko ozo swana na nga, ozo ba photo na ngai, yo kasi nga na bendi yo ba capture te, omoni nga zoba, kasi na bendi yo ba capture te, bolosangi ya zoba. Tango yo komisa nga, ozo elongi na ngo balusha ngo kuna, yo soko laksa mutu na yo, po ebike mutu na yo mutu eza kitoko, makolono eza mabe. Yo kasi soki yo ke, ozo ku atake mutu aku atake yo ka na défaut na yo, aku atake yo défaut na yo eza ke, otambola rate. Sylvie telema olia soso, yango yo ba yembela na bomwana te, babiso o ba yembela biso na bomwana, telema olia soso, yo lia soso te, Tania la reine 3 fois maman, o se la nga pétition, yango bandona la kisa bino pétition, boye ba pe rôle ya pétition te, boye ba utilité ya pétition te, bozo tinde la pe batu musu bo tinde ba boko signé, po yo moko za grand mofinga, tio ndoki. Grand mofinga. Okozwa nanu dembata. Yo na no beto ka système na betio mbata na kimi. Na pusa ni pemeni na betio mbata na kimi. Yaka na France na ozelo. Soka pousse na yaka na pusa ni pemeni na betio mbata na pusa ni na kimi. Yo na no keno ka système abongo. Okasi ba yo kelo mawa. Yo za ndoki. Ok, makamu ndeko Olanda lobaki te. Ndeko Olanda pesi bolosangi conseil. Abi soko oza na zemi. Na sepeleki na analyse ya ndeko. Boko zala boyo yango nga penzako na zalaka na nga. O hypocrite te, o na zanga position te. Na zalaka nde vérité na zalaka na nga honnête. Ata ndeko toyoka na atembe soka lobi likambwa solo. Na koloba oui. E ate kepo afinga ki bolosangi te. Tozo zela bino bo bima surie. Manuela finga ki bolosangi te. Manuela sali analyse. Alobeli Olga sengaki alobela na Olga. Alobeli pe na bolosangi. Aebisi bino nini? Aebisi bino omoni mwasi nyonso so aza na zemi. Bolanda ke échographie to sala rate. O échographie 3D, 4D, 5D soki nini te. Mwasi nyonso so aza na zemi azo ko souhaiter abota ata lelonga mwana na ye so mwana aza na 10 maboko, soki aza na 10 misapi pardon, soki aza na 10 banini, soki aza na bilongi mibale, soki aza par exemple na misu mibale, matoi mibale, mwasi nyonso. Soki mwasi aboti amoni mwana ye asengi gloire à Dieu. Pourquoi ba sage femme bazaka so mwana botami ba betina mwa bambata po bataka ke mwana lela po basala signe asa signe ke aza en vie. Tant mwana osala bongo oyebite so mwana akoloba, oyebite so mwana otambola, oyebite soki après mikolo mwana okoma aveugle. To sambelaka nuit et jour. Mais bino bozu mwana bino Henrietta bozo kanga ye na draya ya pembe. Bozo finga batu misusu na mwana na maboko. Ali nzambe wana lala kaka na ndaku na bino. Quand bino bokomisa nzambe mwana musala na bino, propriété privée na bino, kesoka koti na bandaku na bino, bokangi ye na fongola, bokangi ye na clé, abimaka susu te, po akeno visiter batu misusu te. Bokanisi bongwe, nzambe ngazaka ya bino soki nzamba ngwazaka ya mutu moko batu ba okufa na este kuna zomona te batu ba okufa na bandundu baza ba innocent te batu bazo kufa na ba Congo batu ba okufa na Russie na Ukraine azomona te nzamba za propriété privée te oyoki bolosangi nzamba lobi kutu mutu lokola yo okokota paradis te ngata papa na nga kufa na sengela papa na nga prière na binzambe na bible na olobaki batokwa baswede bakokota paradis te zwa molimo ya papa na nga yokela papa na nga mawa papa na nga botama na makolo mibale camion nde mtela enyataki ye soki pe camion ya molimo soki pe ya molimo mabe soki pe ya mukili soki ya bokili te toyebi te yo ndengo za wana il faut sengaka babolo sangi ba wu basela ko prière ke nzamba bongisela o place na paradis ngate mtu na lobi nzambe mutu alobi ke batu lokola yo okokota paradis te
eza na Bible, bato bosambela na Bible, bato boza ba pasteur, yo leo ke na kutu kolukata ba ata Denis Lesi, tanga zwaka nzondo na ye soki nzondo na ye wana, asambela ta po na yo, ozo ata otelema ta na kibokoko, otelema ta na kibokoko. Omoni ngande da fandisaka analyse, omoni analyse nde esui yo, omoni olataka kushi, ozobwanga nango pona ni. Yo neti yo swede oyo. Soko oyoki oza na diarrhée, oke sumbandeni, babiso o mona gastro, muke kimi na toilette, kimi na toilette. Est-ce que yo oza capable ya kokota toilette na vitesse ata 3 ou 4 fois? Yo fula ta kushi. Na lobi ya solo, na kosite. Yo kasi yo bangisa nga na pétition. Yo moko ozana ba video kuna ozo finga bat. Yo finga batu ba zozo. Siko o zozo lokolo kilo. Yo siko ozana makolo te. Il faut ba finga yo zozo nini. Zozo mutu kilo, mapeka kilo. Po yo kilo nyo se mato likolo. Kilo nyo se mato likolo. Yo zozo swede oyo. Yo kasi ngande na zana zo kilo mawa. Po ngano na fingi yo te na pupoli yo te. Na fandise yo analyse suyo. Ba finga yo partout. Nga na kote lo na eba aoke na eba koza ndoki yo na Belgique ba finga yo nya mwasi na Canada pupola yo kara awa susu na France kombo swede e wuta wapi batu babosani ya mama Kongo nde sui yo po ya mama Kongo nde fandi yo finga la danoise iti yo swede o finga la danoise Rabi Mbundu bonjour yo finga la danoise nanyango yo finga te na réseaux sociaux yo kutu soko nga kutu na lingi oya na France o porter plainte to kuta na ota na commissariat na talisa ba leta ya mboka na yo Allemagne ke mbongo nyonso ba pesaka yo ekenda kosila pa ya mwana mwasi moko aza makolo X soki atelemi bio na bino les femmes de même handicap mais bino batu bofingaka tant yo finga nga makolo kilo makolo ya mboli na yo mona yango te nga na ata pointure 38 na lakiso makona nga ndenge bwaka maka na talo na lakiso makona nga ndenge bwaka maka na basket mboli na oya vimbaka soki mboli na ke komona médecin bako soigner ye makolo ni wana ezala na problème ebotaka mai tant yo fandaka sikoyo na fauteuil no wana est-ce que bana membre esi basombela ota fauteuil mutu asombela bato bazopesa fauteuil eza social ya Allemagne mais yo soki basombeli yo dindi yo soki basa makamna lobi na ndaku no na kosi so toke na mbila yo ya na école nanga okasi so ye na musala nanga wazoba mwasi akoleka te amayele ata mwa mukie o nzamba pesa nga na mwa ndambo na lekaki mwa mukie na bande l'école efanda biombo kasadeti ke point faible eza musala nanga balongola mutu musala bongo na signer contrat avant balongola nga il faut na sala mabe o eza na kati o contrat nanga ezo reprocher nga yo kaso ye ko ebisa directrice nanga na musala ke botala azo finga nga bakolanda video bako interpréter ngo ti na ofingo ti na zo bandenge bo vivaka nga na sala ka ofele na pesa ba air nanga ofele pona osunga ba handicap de tu yo kasi eza facile nga na fandisa makambute yo kutoza zoba nga na fandisa association naza na association ba fille mère na kotaka nango ba mairie na ba bureau pona kesa bénévolat oyebaka te na association na nga na edaka bato lokola yo sikoyo yo moko mutu oza na eta wana okenda ko ede mutu aza makolo X mais yo omwe atelemaka mbesi na yo siko ozali aba pe Nadia April komo na nga April te komo na nga April Nadia April April te zwa komo na nga bien po koma sika na za oya kozwa mwa demba ta mona réservele yo na mamutu wana munene nango ayokelo mawa ndoki soki yo moko teka makolo na yo yo finga nani te na réseaux sociaux yo lamukaka tongo bandi kofinga bato obi combien de fois kotinga na miniature na yo yo so mona nga na tia na miniature na nga yo bi combien de fois kotinga na miniature na yo yo mode o swede obi combien de fois kotinga na miniature na yo ofongoli téléphone ba mbodi na bino wana baka koloba bibo kasi mambo bakeswaka nga yanga nde sui bino ti ona koya France te yo ke notala Henrietta kende Belgique
kende koluka ye soki pa mama na ye kuna soki esikani na batami kende kuna soko ye awa na opeso demba tata liboso ya mbila deba mbata po mbila kutu oyo akomona yoko ntango na koyebisa mbila makambo sala na réseaux sociaux baokamwa yo bakokamwa yo makambo sala na réseaux sociaux ndoki munene tala mapeka kare vimba abenga batu mpe bazozo zozo eza yo zwa mwana mwasa batu akenda kokomante kointervenir so na émission nini obimisa ye na réseaux sociaux ndoki so na yeba histoire wande na pupola openza kitoko na bomona attention yo Sylvie swede ndoki mekanga komona yakozwa demba ta na yo na bete yango ta 1 heure à garde à vue après na obima yoka si yokoki yo nanga kokokelo mawa yo ata leta ya Allemagne so babi makambo sala ka ndumba munene mutu mama kolo ezate me kindumba nanga habite ke bino ba handicapé misusu bozaba na kindumba garage Black Star ye kaka ndenge ezali yoka sini yoka seki communauté ba yokelo mawe ka ba mbwa na bino kuna nde ba yokelo mawa ndanga yokelo ma yo mto finga rabat yoka si bat atana libota na yo yoka si banango ba osepia na mutuko ozana mama moko telemaka te afandaka akumisa ne mbolina yo so kumisa ta muta famino mbolina balaki kuna yo mto tongela elamba o Sylvie mode abi kotonga kasi soki mbolina ngo bolosangi soki bolosangi alingaka yo pourquoi elamba oya rouge wana oya rouge motane oya latela batu pourquoi yo mtotonga ki yango te faki bazwa yo nde olatisa ye veste oya bleu wana veste oya velours oya vida na bino alataka wana erepasamaka bien te pourquoi yo mtotongelaka ye te veste oyo evi alataka ya bleu wana ya velours erepasama bien te na couture na se MJ bonjour Maria bonjour Joséline Massamba bonjour Joséline Massamba bonjour soki balingaka yo soit disant yo tongela ba défaut star na biso pe à son âme oyebi kotonga comment ça fait que mutu oyo kumisaka oyo vénéraka nuit et jour azobala il faut que tout le monde apena que asa la publicité aloba ke elamba o na lati e uti pas swede mama nanga swede mutu atongenge lambo comment ça fait que yo mtotonga te ndumba moko boy akasanga na obangai aba pe aotia pe en attente nadia oprili nazoya na France na école na yaka ozwa ta pulu na train okangama na toilette ya TGV zwa ta pulu ekanga yo kiti na fauteuil na wana ekangama tala filme biso pe ndenge bako edo tio mata na train filme yango pe yo mtoza zozo te filmele biso mukolo ya na France filmele biso ndenge bazo poussa yo ndenge batu bako souffrir na gare po ba aider okota na train na ndenge okokita awa nga naza musika gare du Nord te yo kuta voke na école benga ndenga moko na kopeso demba ta soki Allemagne ko tuzuke kitara batu na gare nini Pourtant, na koyebisa ba français, regardez-moi cette dame, regardez la situation dans laquelle elle vit, mais elle passe son temps pour insulter. Donc, yonde nzamba bi ke yo finga ka batu ba finga kote. Ngano na fingo te, ngande nazo analyser yo, na expliquer batu réellement comment tu vis chez toi. C'est quoi les problèmes que tu traverses dans la journée, que tu rencontres dans la journée, pardon. Yondo zana journée na ele kana facilité te batu ba mono kaka ofandi na fauteuil wana mais po ofanda wana batu ba yebite po olongwa na fauteuil batu mususu ba yebite yango ngana ko expliquer batu journée na ndenge le kaka ba fingi yote okolapa awa ba fingi yote po bato ba ko bengo na téléphone po ba ko pupola batu na chaîne na yo ba mona koka ofandi na fauteuil mais ba yebite journée na yo po fanda na fauteuil wana eza na muta uchi na ndaku na ye ba futie po ko aider yo mapeka pe sali pasi
soki tokute na mutu ayaka kotele biso na mbetu po aya kofandi so na kiti aobetela biso ke oza facile te po mapeka po nyonso to efandi na mutu na mapeka yo ndo oza mapeka kilo mutu kilo. Bonjour Berthe Bodada, bonjour ndeko mo akotaki na monaki ete Luzeidio Mbondo, bonjour. Vous pensez quoi? Vous pensez que parce que aux un handicap, que tu peux te permettre de tout, d'insulter des gens, de te réveiller le matin, de faire des 4 lèvres, des 5 lèvres, et les gens ils vont pas s'exprimer. Yo kasi ndeko yo zana soko bobi mutu. O kota bolo kote poza na makolote, na mtebi sakio. Avec de kuta zo boma mutu, azo kota boloko. Yo kasi na boloko kuna batoko yo bazate, bazali. Ba edaka bango ko kita ba escalier, ba edaka bango na nyoso, bazali na boloko. Qui t'a menti comme ça? Yo kasi poza swede, nyoso tu ezaka na côté na yo, nyoso tu ezaka na kana yo, nzamba za na kana yo, l'état na kana yo, police na kana yo, namta kosi yo. De trop pour toi, hein? Awo ko lekate, oyoki, ba finga na loyenge, awa na o tracé yo, ozo comprendre. Batu ba finga na loyenge, awa na o zongisa yo, oyoki, ba finga na Canada, kende Canada. Ya moi so pupola out kende Canada ba esi ba finga na France awat na mutuma bata mara na France so na province nini ba finga out oyaka te poani na tuka mama Kongo ndo lingo ya e bembe na aussi ko zali yaka na peso dembata imbécile omoni nga moins cher na yo omoni ke yanga esui yo omoni ke yanga esui yo po bato nyonso bafinga yo osala voyage te mama Kongo alinga sali so voyage aededaka suka na analyse ti yo moninga na yaka na buzoba ya bino ya maleme ya petepete buzoba nga na ye na recadre yo na komeli so mpe maso oye awa tia bareserve bapine na o wana yo kasi so bato baoloba no boye nde bato baosala accident retourne expéditeur ni les sans effet Dieu est pour tous. Yo za makolo to zo tumbola muto ana makolo poso ba betio bandoba ngana ana makolo te mozo na munoko impoli ya mama pasa bi Allemagne Natalis bakita na Gare du Nord swede ngaku tunazaka na station moko na Gare du Nord naza na station moko la Gare du Nord avant que ya benga nga moko na pusa yo na memo tina ekode na nga ou tina commissariat na ekode na nga na musalo kwa kosala nini yo kendende na commissariat soko ole bafuta mutu nga pe na sala ka bénévolat nga pe na bide ba pusaka chariot na wana benga nga na Gare du Nord na ko pusa yo ti de toute façon ka na Gare du Nord wana commissariat makasi moko ezakana na Gare du Nord eza wana ti zoba poli mal bouche okase na kotika yoko ofona na niena ona masoko na kushi na yo olamuki 8h omoni ngande na oselo live bwe nazo tambola na ndaku na partout kande na osola bwe si na kota ki partout cuisine salon machin mais yo na niena ona masoko na kushi na yo ofandi na yo wana ozo tape mama Kongo ozo ko pupola nga na 8h na tika yo ponga nde nani natika yo ponga nde nani muto yo kumisaka na po oya kopupola batu otala ke bien ozaka aveugle ou ozanga nde makolo yo ozanga makolo ou ozaka aveugle yo soko otali Karine na bazoba mususu obokumisake à part choko wana Karine azalaki tala mukie XXS mabele eza te azwi mabele ya option atietete baproduit po azwa mabele tangu Karine azokela samba kuna nga mama na ngai sabengisa nga na poto mbesi na oswede oyoki tangu nzambe azopimelo makolo nga nzambe sa pesaka nga makolo oyoki bofinga batu na soni tangu bolo sangi na azoluka mukanda nga na adeya na mukanda leta sa ba formation naza na ba formation na ba diplôme nanga leta luka permis naza na permis nanga ndaku kuna bazozo na ba kombo ya batu lelo abimi awa lobi bakuna nga na ndaku na boîte lettre na kombo nanga oyoki swede yo kasi pona bino po mutu azala asidi afanda esengaka nini na poto esengaka zwa mukanda na yo zwa ndaku na yo
sala mwa formation na yo zana musala na yo na CD na CD na yo ya sûr zwa mwa permis na yo ekoko permettre yo malgré tozana ba transport ebele en commun mais permis ezalaka kaka utile permis ekoki koaboutir na musala ekopesa yo kokosala taxi okokoma conducteur de bus okomema batrain okomema babiloko ebele nyonso tu wana journée oyoki yo swede atako yokobake aleki bino ebembe no siko ozali na talis wana okomatako zwa bakouche a réserve zwa bakouche mpenza a réserve na bato yango bakolongolo nie basufraka mpenza na maske batiaka ko bamaske yango mpe sole travesaka kaka baosalelanga mpe pétition bavunu na bino nga mokolo pétition ti boyebi te nga kolo pétition ndoki na fongolo nanu telefone bato bapupola o awa yo kutu ana besoin pupulo te yo mitalaka na tele akomaka so aswani na mutu abibisika mutu na ye na leki yo na kitoko oui oleki bato na kitoko mais mutu na o wana eza munene ti yo swede otala mutu na o te na baperiki na o lataka wana on dirait ba chou fleur tala mutu munene mwasi bomema makasi nyonso makolo efana ye na mutu kindoki nyonso taka mutu ayebisaka mboline nga moko satinel na yo na ye satinel azanga makolo soki ndoki te yo so mona mutu bake koamboshe satinel azanga makolo yo kokosa sécurité yo ndongo ozana yo mundela kokopesa musala te oza na capacité ya kosala eza ba vérité na fingi yo te na talisi nde vérité ya vie na yo ndumba abape asala pe mission azolobe nga nayebi kobalusa nini yo eske mobala sa matisa ota makolo yo elenga mbetu yo yoka yango bien na joli bébé na yo so babe bandela mukili na osenga kuna koma na nga joli bébé na tambola kata na binela kata pepe kale na podium mais ndeti yo te aokoya te koleka te na bato baodefendre yo zéro baokoka te oyoki yo swede mpo ozotala nga na fenêtre mpo eso olamukaki letaba otienga déjà en attente okomi Nadia April nazoya France donc ozozela nano basisa kolongolo kushi bapangusa yo babwakiso mai bafandisa yo na poussette no wana apo ya kolobela nga yo ozozela ti fakokota yango araka fakokota yango ti otia en attente mpo ani yo salaka te ndumba yo eloko nini okokosala mobali na mbetu yo eloko nini makambo nyonso tosala na mbetu eza makolo eza nécessaire nyonso ke nosala ta basenga balati okota ya kolatisa makolo eza nécessaire ke esambela nzambe na oyo apesa yo te oyo apimela yango yo yo kutu oza mutu moko kolobela mbolina te yo fo fandaka osambaka nzambe ke okota lola po nzambe alobi na bible ke bato lokola yo baokota lola te donc na eta na yo erango oyo banda kosengaka nzambe ke kotisanga lola mais yo ozovenere mwasi moko boye azanga mutu azanga sens ya vie ndoki yo kati bana yango bayokelo mawa zana tia nano ligne téléphone ouvert la famille ozwa yango nano ya bien yo so baporte plainte bato nyonso tuti ofinga bato partout bato bafinga bapupola o na kotela kutu na regreta nde na kotela ta mwasi mo mutu munene mapeka carré vimba on dirait butasala ba pompe aobenga nga pe mama kongo makolo kilo zozo yo nanga na aza zozo yo imbécile la mama ndoki oyo yo sakana yo moninga moins cher yo moninga moins cher mutu azanga forme azobenga bato mpe bazozo mutu azanga na préféré kuta ta mwa mbalo asalaka théâtre ya junola azotambola me na préféré kutu mutu atambola bongo me ndeti yo te aza mapeke ebomba on dirait mutu abeta 4000 pompe ntango yo ozofinga bato zozo wana mafinga te ntango ozwaka bafoto nango ozodeforme yango na miniature na yo wana ekofinga te yanga nde omoni yango pi danger imbécile tala ye kuna nana silisi yo te
yo kasi yo koko kimisa ngai yo oh kutu ozo vénéré nazo pupola ebongo yo kutu yo sentinelle azanga makolo na okende no wapi yo ndoki yo moko teka makolo na yo ozwa punition na famille na bino depuis des générations en génération ekweye pa na yo oza lokola Henrietta pa oza ndeti yo so baparent na yo basaka lisumu nini ale punition ekweye pa na yo ndenge mpe mboli na kuna bolosangi azofinga bato na mwana na Henrietta na maboko yo na Henrietta boza aspect moko te yo kutu ata na zo bato baokima yo finga nga elongi mabe me yo soki batio na butu na zo bana baokima yo ti bana baokima yo swede nano osali balive te okolela yo kasi nango oyokela omaka bato tu bayebi kofingaka bato tu isi bayebi ke otiaka na nini nga siko naye koexplike bato ke ntango oyaka wana yo mutu mobimba omoni na vie mode swede yo moko mizongisa sika swede wuta omoni mutu nyonso tu soki atindi gaz oyo babenga na lingala kosumba kopete mukinza mutu nyonso tu atombola mwa lisoko po solo es'évacuer mais yo moyo tombola eza te po oza na muscle ya makolo te po totombola lisoko boko eskize nga po eza lingala totombola yango na force ya makolo na force ya muscle ya makolo sikoyo yo oyebi ke so mutu otindi gaz eke otelemi mupepe yo na ebimi te solo wana efandaka na kati elataka na bilamba yo nde oza nolumbaka solo mozwa kobenga mpe mama Congo tala ye kuna na leki yo na kitoko na elongi me oleki nga kitoko na elongi me baoption oza nango te oyo kwa voiture sans moteur yaka na peso nde bambata oyo na bombelako na kotela yo nga na fingama ofele na Belgique nayeba kutu makambo mutu makolo te ale Afrique du Nord mama Congo bazofinga mama moko handicapé ozomona te babengi secours ngapi na bina yango bozofinga soki bazofinga yo kasi se défendre te na ye pe nzoko nde na be mutu na makolo te na finga mo ofele akalisi siko ngande moins cher na ye tabaki zengi oyo olesila ata baémission mo ya kitoko bamama basepelaka na ye lakisa biso kebe okoza mpe handicapé me olambaka okoza mpe handicapé me natongaka nasalaka boye bato basepela na yo te yo kaka mboli na leki bino mboli na mami nga moko sentinelle na yo sentinelle azanga makolo vigile yo so omona mpenza magasin nini nango batia vigile azanga makolo omona ngo wapi soki oza ndoki te se kotelema na butu yaka na butu modele na kobeta yo swede mpe nga na mutandu mundi boyoki ya komeka nga na butu bie bokasa bato nyonso baa na facilité akoya koloka siko loka akune yaka na France na kokote no garde à vue mpo na kopolota demba ta moko il faut zwa na bapina réserve ko zwa bavelo wana oyo eza pena na télécommande oyo ekendaka mbangu na kokimiso mbangu kaka na batrottoir ya mabulu mpo odinda oyoki yo swede na kokimiso mbangu na batrottoir oyo ezaka na mabulu mpo odinda okodinda okolanda ngai yo aba pe nakoya na France nano leli te nakopesa tension yo ndoki babi ndoki bete na moi mpo na butu asila makasi nga na osai so bajete mpo oza tio ndoki aotila nga mpe longi na ye naleki yo na kitoko yo mitalaka bien yo oza aveugle yo oza handicapé partout yo talaka bien yo mtomona mboli naleki bato nyonso mbesi na yo esika oza bandeko telefone ouvert oyo alinga pupola mode apupoli nazobanga veni koya na yo te yo mto wana velo nga na kobanga yo mto wana velo bongo nga na bangi yo j'espère que ndenge ozala wana kutu okontrola biloko oliaka so olati couche mpo soki oliaka kaka bamadesu bapondu banini nyonso tu wana voilà le diarrhée quoi nga soki lata utu bénévola ngo nakuta na mwasi lokola yo na kolongolo couche te na kolongola ngo mena bambata na bandobeta yo ndenge baso babeta bakoko na bamaison de retraite na ndo pupula ngo pende pe bisumba yo bisumba yo mode oyo aba pe nazo ya France wapi telefone on a bwaka ngwa yango oyo bozela zelande onanga na o rappelo telefone ekote na kati ya kwete pe nga na ebo baluse mode yo biloba yo loko ni nango salaka na okosala mobile na mbeti mobile asepela
Yo lo ni lokosa mobile na mbeto. Wapi bafle na nga boza na tia baf. Yo fo ba pe mama Congo na zo ya France. Ebembe na yo yoki. Allô bonjour moi maman. Bonjour ma belle. Jana duke na zo ani. Na yebi zena zo. Lo ba kaka na tia opa na tia ni bafle. Ok, bonjour bandeko nyonso obuza na live. Moi so yo lingo memsa batu ngambo yo donc yo ndemo zali zawana yo moko miyokela état physique na o mawate o banda ko finga bat ko finga nani yango oyo finga tikande lobi Nadia o finga nani te ikoso bat ba ko finga do yo linga sko yo ndengo zana do ndo za mabukana o finga ka batu po bat ko bayo kama ba yo kelo ma ba finga o te po o za mabukana o finga ma yo kasi ndengo so boko ya France yaka na ko pese de bata mama pasa de bata na misa mbila na Munich Allemagne eza na 3 gares Thalys ekita na déposa na gare du Nord terminus ba Allemagne à est kuna kota ba Strasbourg ba onde ba yaka ba gare de l'Est na gare de l'Est je crois ata ye gare de l'Est gare du Nord ngana pembeni ata za na batu tout autour abenga ngana koya bokomona pena so komi na gare ata za na di batu ben ba compagnon na muni benga ngana oya oyoki swede wali boma yo swede yo donc ozo longwa kuna ozo bitumba obunda ma colonie na kotindike na trottoir mabulu wana yaka na kotindike na escalator yaka ozo bitumba bayaka bitumba za pe na makolo ngo obunda bitumba tandoke mwa mwasi o ndoki ndumba nde bomonye wana vanda te mama soif oh mwasi moko do ya kindumba na eta na ye wana bomona na eta na ye wana yo benga batu bazozo yo siko okanga mobali nini bapapa bano mibale wana basi obota bazala wapi yo bayaka kaka basubeli yo bakei na solwa nye na swa masuba wana ozaka nango obenga batu bazozo yo nde moto yo to obengo zozo te nde loba ila danoise obengo zoza yo oza zoza me afinga pe la danoise afinga la danoise oh mais mama Congo lobi la danoise afinga ki asalaki live lobi na bamili me faka benga la danoise oh totie na ndenge ofingaki to pupoli ye pe alobi ye la danoise asalaki live yo mama mabuka na yo mwasi ya ndumba oyo obenga bato bazozo yo kanga mobali place nini kaka naza kitoko na baperike wana ekubuka na mutu olataka wana baperike ya soki ye azaka mapasa na kati yo te soki ye azaka vrai mbolina aza na deux sexe aza mami aza pe papi mbolina luka bamama nyonso to basimbaka bambongo makangu pembeni na ye mpo basalelaka ye pourquoi luka swede te pourquoi te elamba na ye oyo abalela ata ta swede te atonga yango te botalela biso na mama oyo ozolinga koya kokufela biso na maboko bona ne ezoya kala te tokoka efendela olinga kokufela biso na maboko yo oza makasi ya kobunda yo kaka kobenga bato bazozo nde zozo mutu kilo mapeka kilo makolo eza te mapeke koma yo tala mapeke vimba lokwa moto asala akati tala mapeka yaka maboko ata tokotindi kona escalator ebukana ata komso ozanga makolo na maboko yo ozolinga omemisa bato masumu boye po ani ye lisumu eza te ye nzambe kuta abaka okota lola te moto akokozwa lisumu likolo ya ye aza te bible moto elobi ke bato lokola swede baza na place na lola te seke nzambe esi atia bango na kwe contre mire donc ye kuta ato lobeli ye aza contre mire okokota lola te na buzobo oyo osalaka mbongo leta allemand ezofuta o social allemande ezofuta yo ozwaka yango mpe kopesaka moto atambolaka malgré makolo esala lettre kame atambolaka aza mpe na age ya kosala yo ozozwa mbongo wana ozopesa ye okindoki te yo mamo alifandela ata verset biblique ya David azwa handicapé mo afandisa ye na mesa balia mpona bolamu ya ndeko na ye moko boye oletelisa ata nzambe tala kutu mwana na David l'homme selon ton cœur afandisa ndeko na ngai handicapé comme nga na kiti nzambe yokelanga mawa pesanga place na paradis te ya bosani epe soki azoswa na mutu abimisa makolo te abimisaka mutu ka foto ya mutu après ozoloba ozoba mpe oya na mosala ya Nadia yo kasi soko lobi bonde Nadia
bango bakasa so babi musala na ngai nde bangisinga bango bakasa muta kolongwa ka musala po yeye na musala yango contrat na musala ezalaka te loba likam ngai yo baloba langa combien de fois mama pasa tokoya na musala tokobenga na musala bobenga yaka na musala na jango yaka pe asoza mwasa tebe yaka kititi na velo na wana ba pine se toboka yaka nango oloba ta na la Chine o ba sombelo fauteuil roulant musuti oza na wata ya électrique bato ndenge na yo wana nde osana bakumbaka pe na poto ba handicapé baza ba voiture handicapé spécial baza ba permis bakumbaka yo salaka te osala ta permis loko ovandaka to liko tambola Europe mobimba sala permis l'État koyede yo baosombelo voiture spécialisée mpona bahandicapé ezalaka ko eza mpenza bahandicapé ya modèle na yo bakumbaka velo emona pasi velo bapino sose liami kaka bato ya SNCF ntango okoma wale bazozela yo ntango outa kuna na Allemagne ozokita sikoyo na Thalys soko oya par Thalys ale na gare du Nord sikoyo basi baannonce mama moko amabuka nazokota na train bazozela yo kuna nyama so bayebi buzoba nini yo ozoya kosala nani okendaka babelgique wana kuna na bato ya SNCB baagent de service ya gare bazozela yo ale batieli yo tremplin wana okiti yo zela na gare du Nord tia direct nakoyibeka bakushi na ye nakoyibeka kaka bakushi na ye tanga koya saki wana kaka oyo ataka ngo na mukomo teme oyo ataka ngo na nsima na maboko ya voiture na ye saki wana po ye ndenge aza wana soki azotambola fo azwa saki ya otia saki na lipeka te eza eke gene ye ye na nsima nakoyibeka kaka saki wana na kimi na bakushi na ye na balingete te surtout okende ozwa mosala okende na pharmacie okende okomande okende bapesa su bakushi mosusu yaka yo sakala ko na méchant otoza nango yaka tia na direct okotindi ko na escalator abenganga mpenza swede benganga mpenza okomona na kokoma wallahi papa nanga lamuka soki obinanga ka mama kongo na kokoma na gare no gare de l'est nakoya na musika te nga na batabaka te bato oyo bayebi nga bayebi sika na fanda nakoyela yo sans pitié pour toi mamo yo ozobenga bato bazozo yo mpenza yo oza moto kofinga bato yo no ozangi oyo babi le monde à l'envers ozangi kindokile yo kofinga bato yo ka ndenge ozala nofingaka bato bazozo yo sikoyo mwasi kitoko na baperike ekubuka na mutu olataka na baperike ntango asakisa kulu wana omamika na mutu wana okanga moko ipare ndeko na biso moko ya mwasi apesa ye conseil na émission ya ndeko moko nayebi su te apesa ye kaka conseil na ndenge asala baémission nde afingaka bato ke na etat na ye ce n'est pas bien akenda koluka fille wana azwa famille ya fille wana na fille wana abimisa bafoto na bango atie na chaîne na ye na mwa 30 bato na ye azala na bango babanda kofinga fille wana so nayebaka mpenza histoire wana nde nayaka kocontre-attaque kopupole bien tala niveau mutu ya mabe tala niveau mutu ya mabe mutu apesi yo conseil mais opibie yo ofingi ye Sylvie Mabuka na mama oli kofinga bato ozala mpe na makolo ya bitumba te yo mpenza nde ofinga na banyeye bakushe wana ozalaka nango bitumba kaka soki eye yo kotelema ndeni me ye nde ekopanzana velo tokotindika oke kopambana kuna ozwi mpe etali biso te oza mpe oyo babengaka sosa mambwa yo ozoluka likambo place likambo eza te ozoya mpe nadia nazoya france yo kasi soyo olobi bo nadia obanga yosaka na biso bana panama makambo oyo nyonso ngai nasala na france ya yebi yango bakataka ye nde moto soki aye na bangi bango bayeba te tala bandeko ngai nayaki zule te bokatike po tokoli boye tokomona biso kimuko oyo bobake kipotango emonana asu te bien po tochangea on est des mamans maintenant nakotindike mpe nasali neti ke nasali na nkote nakotindike mpenza mpe na escalator yo oyebi biso batakana oyebi biso toa batakana eba na paris kosakana te ya kosakana te yo kasi na ya obanga yo zoba ya mama o expérimenter na mbongo l'état allemand akolala wapi soki aye na France po ye bandeko na ye soki azala bandeko na France il faut baza na rez de chaussée il faut baza na immeuble oyo eza na escalator ata na hôtel okosouffrir asala baréservation ola na maison de retraite zia na lukelo ta maison de retraite moko bayamba yo pour mitunaka
na mitunaka kotambola atambola kokendaka alalaka wapi alala na bandako banani ndako eza accessible mpona bahandicapé toilette il faut za accessible douche il faut za accessible ovandaka te mama ovandaka te na basola masuba na basola nye oke kotambola yango na ndeti pa na nga mama ndeti pa na nga soki handicapé epa na nga il faut za oya babeki oyo ndeti aya okota te mpo nga na aka na baescalier ngai immeuble na nga esama mpona bahandicapé te akomata escalier wapi so ekolukanga nga nafandaka na immeuble na nga na 3 étages bomona nga nde nasala balive na okita baescalier ascenseur eza te awa eza fona bato kwa basivi mode te awa so mutu ya beki akozwa kutu beki na ye sa grippe na bamarche badini wana bapoigne wana azomata même moto mpa na nga koya te yo kutu to toza bafamille okoya te kana yo topesi bato bafingaka o raison avant o toyebaka te tokondana bango lelo topesi bango raison oya ndoki yo ozoluka bato baproblème donc yo mosano oya kofinga bato sikoso ofingo kasi ndenge oza mabuka na ndenge wana baofingo te ne ofingama kitoko yende nga aza naku ata azalaki ndeko na nga international love gros bisou na yo surtout mbote no elekaki avant yende aza wana ata ye nga kuto azalaki ndeko na nga moyen na yambe na ndako ezala te soki ayi kotala nga fonga mtu nakita napesa mbote apo ya leki nga mpe na leki parce que na immeuble na nga amata ndenge nini nanga omema ye ya pesa kati ya benga bato bazozo ya za zozo mapeka kilo mutu kilo na poids wana aza nango poids lokwa 4 sac ya nini ya loso ya 20 kilo bato ndenge bazaka poids ndenge wana kani oza na kilo na wana mama 100 kilo ya kaka soko toko tindi ko pe na ba escalator à gare du nord wana opesa bato musala ozosisa bato bambongo ba l'état allemand ozosisa bango mbongo ozo ruiner l'état allemand bazo futa yo mbongo ekenda na mwana mwasi moko boye o aza na makolo ya kosala o aza na nzoto makasi akolamuka ke musala de yo mbongo mawa ba ofuta yo zoba yango pa no wana ba mona ka oboye te donc comme ça na bana ba shimbwa tufi mode soki wavegaka bato bakelo mawa ye bato komi na temps de la fin tout est dévoilé tout est dévoilé bandoki tu babima na poisa bandoki tu na bamiyibi tu na bisenga na bato baza basombelanga pesanga kabelanga kotika ngai te kopimelanga te bakobima na poisa masoko sola mikinza ba apetaka mikinza toutes les 10 secondes ovanda na le o ekangama mupepa solo wana ekota kotina se ya biso basi yo yango mibali bakokaka o te alba pe na vrai chéri batabwe bamfutaka mibali batabwe bamfuta komona ye moko azopesa nga na yebi kaka mwasi handicapé ya kitoko afana na kiti azalaki kutu kotelema mwa ndambu pa yemba pongo love emonaka mpe ya kitoko na ye azwi mpe mwana mokonzi ya sivi mode tomona te mibali bayaka mpo badécouvrir bato ya boye nde aza makolo te boye sikoyo so baotimolana so nalingi atimole asala ndenge nini yo nani mabukana mibali bayaka kodécouvrir état na yo soki otimolaka ndenge nini oyoki lokwa bino bato ya état na bino bolula etolomo mibali bayaka mpo badécouvrir bato mosu bakenda na curiosité est ce que mpo nde tokasala o bato yango bazaka makasi po baza bamiske kemba ta mutu munene tala kuna mutu munene tala kuna mutu munene tokopo comprendre te ndenge namonaka loketu na ye wana na se na ye mpe fo aza trop munene bolimbisanga bapapa oboza awa mutu okola mode komona kaka loketu na ye mpo bato baza loketu bongo na se kuna baza fleuve Congo voilà yo mibali bayaka badécouvrir bayaka par curiosité bayeba soki obalusa ndenge nini oyo na ye bobalusa na makolo nini yo lalaka ebembe na mbetu batombola kobalusa esengaka miscle bomoni meme badanse ntango babinaka meme badanse meme biso to tobinaka kobina nyonso ata omoni babi lokolo eningana te mais eza miscle moto esalaka miscle makolo ye miscle makolo kamuzalako mais afinga batu zozo zoba ya mama nyama zoba pesa beta lo nini beta lo seba biso bangala baloba beta lo seba bashimbwa tufi basombela o fauteuil musu ya sika fauteuil na wana ovandelaka siège nango ese lembi
na mikinza na swa masuba na banyei o bakusho lataka fauteuil na wana okekota ngo na ndako nanya ondima na ndako na fauteuil ya solo nyende ngwana beta lo seba basombela ope fauteuil yo salisaka osalisa mabolente loba pe na bango bayokelo ma bachimbwa tufi bosombela e fauteuil électrique route po maboko wana kumbaka velo wana maboko wana nyoto elobi na ordinateur maboko koma lokola mtasaka ba pompe asala ba pompe azalo kwa mutasala 4K na pompe 4K osara beta ko dirait hier asala ngona pompe ouais na ba pompe asala 4K tala mapeke vimba loba na bashimbwa tufi basombela yo fauteuil électrique bambongo bazana ngo basombelo fauteuil électrique comme ça maboko wana yo za mutu yo ko opesa mutu mbote na maboko yo mutu ko opesa mbote na maboko esimbaka banyei ata maboko lokola mécanicien maboko esala po ya sala nyoso na maboko ese koma makasi wapi tendresse ngo ko caresser mobali yo osima mobali on dirait mutu ozosima mobali en ceinture on dirait brique ko ekwele lié na poso yaka mangungu jamais kolonga yaka tozela yaka so pe oza loko cheli baya ndengwana yaka chango pe na live nengo chaka ba live na ondo zoke ba Belgique no kokesa ba buzoba na biona ba mabolin cha pe nengo zo ya France ato kozela loba pe okita na gare nini so okita na gare de l'Est toza Nadia kutu Saint-Denis gare de l'Est direct ngana musika te ngana na stade de France nyoso tu pembe na kokende loba na ngaka ero koma o mona pe na sila fane na kiti na ozelo po kuna na bezo te mate na ko fane pe na kitoko ka mulai na mukuse meso na temi quand même pembe na yo ni ma pese yako na kotindi ke kaka na kotindi ke na koyibe saki wana ba couche po ya tambwa na ba couche na ba lingette bino bato boke na ko intervenir na ba live na ye bio bokasi mtokola swede akokuya vacances na oda pana yo yaza contrôler ne bite nga kenda pambolina nga kenda ki baby shower wana po ye sika zo lala il faut toilette ba handicapé il faut sika zo lala toilette ba handicapé il faut sika zo kenda bokomona makambo na bino bokontinue na ye yo bato bosupportaka ye ndenge nini na basolo nyene na basolo masuba ovandaka te vandaka na ndako na yo na eta oza na ngwana omiyokela mawa te oke kokweya na ra ya train oke kokweya na terrasse mama okende boye bazotindika o moto akotindika o telema alembi ale atindiki o asali neti asali exprès te atindiki o nanu kuna oke kokweya na terrasse ya heureusement na poto baterrasse ezaka te atindi kota na escalator okilibi oke ko se retrouver na se kuna maboko ebuka nyo nyama comme so tikali bongo makolo te maboko te comme so olapa yo nzamba azotala yo te nzamba azotala yo ndenge ofingaka bato nzamba azotala yo ndenge ozoba nzamba akomona bino aomona nde yo mabukana komona yo aomona biso te parce que oyaka ntango oyaka kodemare bakamera na o ofingaka bato opensaka te ke na eta oyo nga nazali nde na ofinga bato moko mosusu baofinga nga sikoyo yo ofinga sikoyo bakoma ofinga yo okomi koya kose victimize okoma victime baofinga yo BKS de moi kolela te oza victime te okofinga mama la danoise lobi apupola kio kitoko afinga la danoise wakuna kase bazali na problème mais na yokaka na live moya ya danoise abi nayebi ete nayebi pourquoi afinga nga te donc yazaka bongo esika koloba likambo akoti atinda soki oyo abenga cagnotte atinda mama na asala bacagnotte wana butu wana akende kosignale akende obebisa chaîne la danoise tala niveau mote ya mabe est-ce que waza mama kookela mama ye na mama oyo cagnotte wana abota bapede wana koko fashion azaka na note si babebana pe balobanaka ta bandoki oyo bango na bango baokumisa mutu moko me bango na bango bazopotana bandoki po baluka baposte na butu ndenge baza wana yenda na gani na bango sikoyo bango batravaille baluka baposte baluka bagrade pembeni mpo bamataka nde bomoni ye wana na butu amataka na talon mpe atalon ya 7 cm nde bomoni wana ndumba monene na ndenge ya butu ndumba mpenza soka ye na ndenge ya moyo akomi koka na ndenge ya butu alateli bato talon ndoki yo ozoluka Nadia okoka ye te okoka Nadia te okoya pe te ke soko ye nakoya na musala oke bakolongole musala azoba pe mutana na makolo 4 opi modèle pas azoba na France on dirait mutu ya malonga
on dirait batukuta malonga tobanga bango te otoko kuta na pe tobeteli pe moi de makofi tozo kokate mais yo muto zanga malonga mbongo nyonso bapesaka ye ekendaka na buzoba ye moko tala baperike basakisa kulu na mutu baperike ekubuka na mutu baperike tala baperike ekuba basuki makasi ondire bakunza kofati merci beaucoup ma papa yo muto koya ofinga bato yo voilà mama Sylvie Nadia na ngai nakati na bato mosusu Natacha la souriante, namoni bandeko belé bokotia Justin Kamoni, bonjour. Et ce n'est pas na ma hypocrite numéro 1, bonjour. La maman des filles, bonjour. Bonjour na bandeko nyon, surtout Christine Momba Ngase, bonjour. Bandeko nanga, franchement, belle de moi-même, ils sont Kimbote Nao. Lily Kitoko Love, merci beaucoup. La famille, pour ceux qui sont choqués, Alia Magali, bonjour. Peut-être il y aura des gens qui seront choqués, qui connaissent pas l'histoire, qui vont bakuta na ba vidéo nanga bakasa o mama konga solo bela mutu na état d'handicap tout ça bandeko non, il s'agit d'une dame qui est sur les réseaux sociaux, précisément sur YouTube. Cette dame, elle passe son temps à insulter tout le monde. Bon, quand c'était que son moutazan handicap, azo finga batou, que les gens ne doivent pas répondre, non. Donc, il y a que ce qu'on a handicap, au bomi moutou, au tche moutumbeli, l'État ko le bakete, te rejugé, te pas handicapé, te. Bato kout o mitou et ça la kate. O bazana ba perte en mémoire, bato ba commande tu ba matama boma, o ba boma ka batou. So ba landel ba jugé ye, ba médecin, ba psychologue, baye ko certifié que azana eta moko tanga boma ki mutu azala ki yete bazwa ka bango bakenda ko interner bango na ba hôpital psychiatrique. Donc ça veut dire que même handicap ba chambisaka ye azana droit ya roleka na justice soka sali mabe. Donc mama oyo pona ye bomo na neti mutu azanga makoma afinga nga zozo. Entre temps mama oyo ici na défenda ye nzokande na comprendre na pesi bato ba finga ye raison nga na finga makasi na likamna bi mutu na makolote pona nini babenga nga o ba finga mutu azana handicap na ye na talisi bande ko nga monde bo mona nga na botami na papa ya likolo moko mama na nga bala papa na nga na likolo moko papa na nga ti mama na nga litoi mama na nga sepeli bafandi responsable botaka na bakongwana vinenge za kapasi me mama na nga ke ko bala papa azaki na likolo moko baboti biso nga moko na tuna mama na nga tanga chako litoi omonaka ozaka mvute te zaka ndenge nini bomona kaka ba oui parce que je regardais mon père je regardais ma mère na mona butu na moi mais j'ai posé des questions à ma mère étant grande que litoi ngwe kotende nini ba força ki yo ou comment. Bon, bref, pour vous dire que l'amour est partout. Donc, je ne peux pas me permettre, il y a quoi qu'on finit à moutouazan handicap. Non. Et nous, que papa n'a pas un handicap à son âme, que papa n'a pas un bâtiment mabé, ou à zofing à ban quartier, ou à zofing à ban à batou, à l'ingana sa papa n'a pas raison, parce qu'il y a un handicap. Cause un handicap, ça te donne pas le droit d'insulter les autres. Moutokwa Sylvie, a finga nga zozo. Yemoko ta moutou mounene, ta ma pe, qu'on dirait moutasala 4K ya ba pompe. Mutu atambola te mais afinga batu boza biloko te Karina leki bino mama nazata na problème na mwana mwa sauté natika ya kolobela ete natika ye na miniature te mais mikolo nyonso so boke na chaîne na ye amwa kazala kalongoli bokomona nga na miniature epa na ye ala mukila nga ba 6h abandi live mama Coco ngana ye na mta mama Coco omona azwi photo na nga azwi photo na ye atie pa la sake alekinga na kitoko oui olekinga kitoko mais otambola kande te okolia soso te telema olia soso oyebi yango te ngato nazaki mwa muke bate bat bayembela nga telema na lia soso nazwa makasi na telema na boka likolo moko mibale na lia soso swede okolia soso te donc ne soyez pas choqués pour na bato bazo ko pupola ye azandoki et puis boye bake bato nyo surtout na mukile zake o monde na moiboy azanga makolo mais na buto atambolaka un tout pesa teka makolo na ye un tout ba parents na bazaka bandoki mitema mabe basala bato mabe nzamba pini bango baboti bwe kande bo mona bolo sangi kuna na Arieta toyebi futur Arieta te mais mabe mususu bo mona mama chacha te ba mabe asala abokela camarade malade ya nzoko na makolo lelo mwana moka azobela nzoko na yebisa bino Chacha abokela copine na ye Marie copine na bana okende balome banini kosa ba commerce tout ça et tout. Chacha elle était tellement jalouse de sa copine, elle s'appelait Marie.
Yemo kwa témoigner ngo ete ke bazoko ventiler makambu azwa akena panganga bwakele mamaladi ya makolo ser mama na bana obela makolo ti akota ndako toyebi te so azaka envie ou pas tala nde nzambe asala makambu ye moko mwana ye kuna makolo kovimba ata bomonye na talon asufraka nde bomona kata mwa basapato ya talon surtout ye pena balubutin asalela yango publicité pour rien oyo naza na sapato lubutin eza difficilement et se portaka difficilement ye ndenge avimba makolo wana so alati lubutin asali ta 30 ata 10 minutes nango seke na kati ya motema azosouffrir mpo aza makolo bota kaka mwasi na mobali alata sapato ya mibali donc soki evida badi evida badi asilisi alongoli Santiago atie wana mwasi ye alati ye amona makomi nene ya Karine te amonaka mutu munene na ye te na mapeka ne minene nzeye mutu aosala pompe mettre 1000 paquet amonaka yango te kaka ya mama Kongo nakobikiso te yo ozoyoka yo nakobikiso te azoba pe nazo ya France ofinga mutu na Swede na Canada kende Canada ofinga la Danoise na Londres kuna yo ofinga nani te awa peti na France ofinga batuti komba Swede wuta wapi ngape na zwango ka na réseaux sociaux Swede na zwango ka na réseaux sociaux yaka France oko sepela na demba ta na obombela yo na demba ta na obombelo na kotindi ko yaka na bavwa na koyiboka nanu chaque wana otaka na sima voiture na yo wana otaka na sima voiture na yo wana na koyiba no ba couche na yo na ba lingette encore ba couche faut na lakisa monde entier ba couche oyo lataka bango ba kasi ya ba couche ba bébé te ba couche o ba bato basana na ba maison de retraite ba bi ba couche na oyo lata wana mutu kuta ya te ke alata ba couche te siko alata couche te question na poser bino si bokota ba toilette ya ba train ya ba Thalys ya ba TGV même ya avion bango ba batumo ba facilité même ko voyager na bango eza facilité et puis ça ba test de l'air musale siko mutu oyo azo dépendre na batu ayaka ko finga batu oki mutema mabete nini olingaka ozwa makolo na yo okomisa ngo pa batu mwanda likambu okokoma boye ni les sans effet na bota mande tu yote na kokoma bongo te bota kindoki na moi makasi na butu yaka na butu na ko beta yo batu tu asone na bango abakaka okokoma boye olingaka nini ozwa makolo no bambela ngo batu obambela ngo batu ngana kozwa makolo na yo te oza famille na ngate na yebi yo te yo ne mto chaka ngana ba miniature na yo oyoki yo mto chaka ngana ba miniature na yo ndoki tala mwaso mutu munene tala ekuna mutu munene benga batu pe bazozo yo moko zozo makolo kilo etele makate omona kango te baka en tout cas tala mode sozo kota ba commentaire tala bekas ndenge zo tia mutuka no awa tala mutuka no ndenge ekoti na ba commentaire Natacha la souriante gros bisous yo kasi batu bakoyokelo mawa mutu akoyokelo su mawa te tout le monde en a marre de toi balembi ofingi trop yo kasi awa eza point fort point faible ke awa koleka oleki te na fiakoli yo mpenza ma ozolala te oye kotiela nga su miniature yo koso na moni te na 7 heures naye kokontre yo na moni na 8 heures naye kokontre yo okoyoka ole okoyoka oluka kokoma star okokoma ngo ndoki maseke batu na kotombo nanu yo ntango koyako natala so mokili eza na nini na yo awa bape na koya na musala yo kasa bokasa ata bomenasa bato musala me bwana poto me wuwu bozala bakizenge bio kasi il suffit déjà nga musala na nga eza sika bana baza eza protégé na leta mpo eza ekole ya leta donc ntango ozwa deya na mangungu baobengelo mbila mpo bakoyebi so ke vos histoires ce n'est pas ici ça c'est un enceinte des enfants okoki koya te so oza na problème déjà directrice na nga ntango oya baotindo yo na commissariat babana aussi tu as un problème avec mademoiselle Nadia April allez-y au commissariat mpo mona ke mundele aza na besoin te soki oke na commissariat eke commissariat bamoni ke fo baavize mosala na nga vu ke eza mosala l'État commissariat moto bakoavize mosala na nga yo te yo za na ta kokanga directrice na nga te obana ko expliquer que na réseaux sociaux directrice na nga biki na leka na réseaux sociaux quand je fais mes lives comme ça il y a certains de mes collègues qui me regardent nana ba collègues pe baza porteur d'handicap mais ne réfléchissent pas comme toi nga nana copine nana collègue handicap mais qui travaille qui est très brave na musala
Yo kutoza o sala kate. Il y a beaucoup d'handicapés qui travaillent en mode. Comment yo sala kate? Kino lukata ba bénévolat, kino tongata pona ba bilamba ya bana ba bébé en l'état. Ba handicapé belé ba comment ko travailler. Yo zulia ka mbongo fele. Bilamba wana tongaka. Okoke pe na Croix Rouge. OK senga ke na passerata une heure nanga, je peux vous porter mon aide et tout ça et tout. Mais yo aide na okaka kanyate ba bozo yiba ba tutaka mutazo baza sentinelle. Botal à quel point kindokine mo ezo bimana poisa. Bonjour ndeko Anastasie. Yaka na kicho. Benga ngatongo zo ye usala video. Sala video na mona ndengo zo ye. Yaka na pétition na 3 personnes ba signer wana. 3 mbwa wana ba signer. Yaka nango. O sentir sikoyo yo motango kokota bako bimiselo biloko mama konga sala na secteur na e okokamwa po mbila kuta bana mais madame c'est que cette dame là elle fait pour les semblables comme vous, c'est à vous de le faire cette dame là c'est quelqu'un qui a un grand cœur yo ka c'est facile à couper satan na yo ya ofele pour na batu na dame a grand cœur ya ko découvrir peut-être na maloba boeko batebe bakaseza lokuta ya katanto ko kuta na yo o sentir si koto na bando expliquer bambila ke na koko finga ete pour ta musana salaka ta ba invitation ba monsieur le maire na zwaka na sala ngo na Olneti na Saint-Denis na Deville wana na bayebinga bayebinga yo siko yaka kolakisa batu ndengo senga mboli na mbongo ndengo finga biso ke mboli na leki biso mboli na bwe aleki nde na yo mbesi na fingo penza mbesi po pesa susu makasi na courage ya koya susu France po yana wana bio fele wana eloko somba te yo za sokita na mwa 90% yo ndo za wana réduction munene po tambola yango fandara te na bata makolo kutu ba voyage rarement mena yo muto zanga makolo yango nzambe pa za bolingo ayebaki yo na kindumba na yo na bitambululu na yo abi oso na pesie makolo na boye na kitoko ebebi poza dana makolo te moza bula boso zaki na makolo ngoza ndeni yaka bonjour j'adore yaka lisusu na suki wana na kika pona biso na ozelo na France koyela nga na kusha niete po koyoka soni moko sala déjà ba besoin na onyo na train tika ba nyena na Thalys tika mikinza na ona Thalys oyoki avokita kasi ba koyokelo mawa yo finga kabatu continue kotia ba photo nanga nyoso tia nga kutu na esa bino to bozi photo nanga botenisi il y a des gens qui me croisent il y a des gens qui me connaissent nyoso tu bosala na réseau na bino po boza réseau na si na zwa nyoso poza na kati ya ba réseau ya ba malfaiteur yo mode o swede ba service bitelengano mama ya bino leo wana akende koluka renfort kuna akasaka obeta 4K abetite même pas 2000 ekokite mama ya bino akende luka renfort mutu kuta aza reine na bino mabele sambwa ye na réseaux sociaux mais mobala malonga te bongo yo mtozanga makolo zwanini soki alingaki yo mtonga otonga robe wana libala na bino mise en scène ya théâtre de chez nous o bosala o bino mo bobimisa bambongo po mibali encore bokuta mpe na evida elongi nango Sara evida mutasi ya lokoso akolia bino mbongo bien penza yo mtotongaka yo Estelle Rodriguez a bonjour yo mtotongaka mais moi na soit disons muto yo o adoraka abali mais yo te mtotongela mba faut ça lo sonite yo Sylvie Mode il faut avoir la honte n'essaye pas avec moi mon analyse na ndenge beti yo ko meka kate komeka kwa na loyenge na bino na obo akosala te akokosa batu ba analyse na bino terre à terre omone na frapper yo okolala pongi te yo meka lisusu okomona biso ato aka ko dénoncer to biso pe na poisa ndoki po batu su ba finga peut-être na loyenge batu ba okela mawa mais c'est là maintenant c'est le temps de la fin à chacune de savoir où est-ce que muta ko se placer olingi mabo continuer olingi na po babisike koye bate ndoki telema olia soso Sylvie telema olia soso toi tu viens tu passes ton temps à m'insulter donc ngande yuma na yo mbaka sana yo ata jour moko na ko répondre yo te non mais ça va pas
Moi, je suis étonné. Que Moutoumousousa Finganga, je peux comprendre. Bata ma kolomi balé, ma bokomi balé, ma camion surtout. Mais quand je vois quelqu'un na etana yo, ozo ko bako lekinga, que Karina lekinga, que nga naza zozo. Au moins, non que choqué nga penda venant de toi, parce que ozo benga nga zozo ma kolo kilo. Mais nga na ma kolo, na ta pointure 38. Yo za na ma kolo te, yo za zozo mutu kilo, ma pekatala, mettre ma pompe. Siko zozo mususu makolo kilo ezam bolina oyo zana ye avimba ka makolo ata so 46 so 48 ozo comprendre bino obo kuma kokeno ko somba mibali bino moko bosombi lelo esimbi te akei bosombi lobi bosimbi te bokei bane bazozo enatika yo po soi disant yo ntozanga makolo na ko pupola yo ponga mo pe nataki mwana papa handicapé mais mon père n'était pas comme toi papa anga kufa tika sangwa bien yo soko kufi bato ba adako finga bato na YouTube so to landa même na famille na ose ke yo ba boakela openza ma malédiction oyo et ou to pena de génération en génération keba na kindumba na so continuer ko bota so kinga kutu na bana na ona so mama ko bota sute po ozo risque ko bota susu mwana monde tu yo ope sa photocopie yango esote yo ekepa Henrietta yo ndo ozawana omi bota mi na dibumu ya mboli na soke za ya solo donc Henrietta penda photocopie na yo ndenge moko mwana ansa za photocopie ma kalunga yo Henrietta photocopie na ko meka lisusu te oyoki na baki sotenga akuna makolota sotenga ndeni mode swede pumbwenga pardon pumbwenga elenge yo officiel pumbwenga po mo yo sotenga poto na ba sotenga ozoluka makolo ko sotenga te na changer pumbwenga pumbwe penza pumbwe zwa mutuka na wana leka penza pembeni leka yo penza sina baki na bonanga na boy na nga mimi love boy bisenga na bonanga soko meki tuko na ko beto prise de finition ponga na bimisa ndambu na aka nyoso tute ko kasete ke na lobi bwe malobe silinga nga na botama na maloba na botama na maloba pona bombelo prise de finition waso na ko beto yango penza oko piquer crise na Allemagne na bandiko olozwa tali so comme na France oko pumbwe penda ozwa kindokino butu oko bimisa ona moyi bako belela yo ba connexion na ba faux po babona mwasi moko azanga makolo mais azo pumbwe kana maboko mukile zate mais maboko ka ezo pepa na en l'air ba tu na madame vous allez où je vais en France je vais chercher un aide au prix encore zo benga au prix parce que trop c'est trop oko pumbwe yo oko mona yaka lisusu naza na prise na ya finition au ressentir komona omoninga baba zoba moko mwasi bwe aba pe je viens en France pumbwe soko continuer kaka na ko beto prise à finition yo keba na soso abona ne yo comme soso etemisa kio na makolo wana te e kwa ko lobiso na bona ne keba na yo mode swede keba na yo keba na opananga ici c'est Paris yaka na ozelo na gare de l'Est ou na gare du Nord oko kwea kaka na ba escalier wana na bato bakwa ko zelo na atterrissage na otango na arrivé na yoko bazwa ta okoma wana te ne bakaka train koko erokomela na kaka na betango na écran babi na kaka o voix boye so na mwe kaka mutuka moko ezokita na kati ya train tala nzambe kuta ebiote tango barabato nzamba bako okota lola te sala changer système makama mboli nezo simbo sute nan po lela mboli na ta 500 € na YouTube te yondo ozawana po biso tout ebi YouTube nde efuta maka to yebi YouTube nde efutama yo zakana ba 20 personnes ba 10 personnes soko sali moi plus moi 40 mukwana soki ba mbwana bino ba yokeli omba ba komi moi 100 donc ndongo zana nano le no mboli na mbongo te yo mondo pesa kai donc changer nos systèmes yaka ko la sabiso ke na makolote me na ebi kolamba na makolote me na ebi ko pesa mobali bisou na makolote me na sala pompe po yo sala pompe tala ndongo vimba swede vimba oui maboko no vimba na mapeka no mona ngote obenga nga pe zozo yo moko na suki wana na tikeli okota live na yo oyebisa batu olela kenengo ya France na tiko na bambua babolo sangi na yo wana mais na permission yo mais bata na ko yela o prise à finition direct wana eko sumbi soko
il faut auxiliaire de vie na otanga ko changer ba couche ko akopupula na mbata po nana mona ndenge sumba bongo te tana ko beto prise à finition wana il faut donc nakoyoka sango pena ke auxiliaire wana mutu akakola muso na tongo oya sokola kwa longola ko couche wana po afandi so na voiture na yo akobeto bambata akokanga munoko penza beto bambata po ba comment koko sumba bania boy po na pende ezali bloko soki bloko bania mute kozela o prison na beto wana même bolina ko akodefendre oyo yango te même ba wuwu ba okokate po okopike déjà crise tokoka kaka Sami soki ba popé ya Allemagne ba eko zoyo mais ba nia ba okuta ko oyo sumbi eza ba nia kaka ya poto poa donc eko déborder na couche na yo ya maamo bimba na mibalo ba voisin ba clochard ba melaka ba witis ba pembe na yo ba kwa sus ko lala yo te po ba ko sentir pendia que non trop c'est trop na sukisi yo wana swede pour nga na mutali boso te ko fingi ofinga na ba abonné na ba tunyoso oute ko publier moi ça batu o apesa ki o conseil kuna obandi ko publier ke ko lukati libota na e to ke lukatata na mama na o na cimetière uso baza en vie to tuna bango comment bakoko bota mwana mutu munene ndeti yo yebi combien de pengles batonga mama na o po bino bato bozanga makolo boza mitu minene faut pesa mama no merci hein un tout peso ki na échographie na époque wana échographie ezalaki mama na nga olongola zemi oyoki mode soki échographie na époque wana ezalaki ke bayebisa mama na bino kozanga makolo moza mutu munene mama bino ngo amela kisi ko omikufa na kati kuna oyo nayebi eza ya solo non na beti o prise à finition te keba na yo nayebi yo keba na yo. Merci beaucoup la famille. Bolimbisanga na direct ko po mode wana swede akasa neti ke batu bakoya ko lemp ko la kaya ko yoke mawe tenture ndoki apumbwaka. Merci beaucoup, gros bisous Daisy, gros bisous na bino nyos. Maison de passage nabiso ya goyo, maison de passage nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage nabiso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage nabiso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza ko benga. Oui, appartement na biso oh mama bijou lobaka, appartement simple. Toza na 2 sortes ya appartement simple. Toza na appartement simple o ezali ya $15 par jour.
tozali l'appartement simple oyo ezali na $20 par jour. Mama bijou soki akoloba $20 oloba 20 euros, ça dépend ya pays nini oyo vandi, parce que euro na dollar pour le moment eza kaka ndenge moko. Appartement na biso bozomona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple, toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na 20 euros par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na 25 euros par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé, ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour, yango oyo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour, yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre salon cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres salon cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndako ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai, na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So kozana na besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga Mama Bijou, avant osala à compte na Mama Bijou, benga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi, ndaku na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement numéro 3, c'est ça. Ça, c'est appartement numéro 3. Notre appartement, c'est à Matonge, à Iruku, à 37. Notre appartement, tout à ventilateur, au cas où le courant est à Congo, il a un faible. Nous avons payer ça ventilateur. Mais tout ça, un climatiseur, oui, il y a une TV, oui, il y a un frigo, climatiseur, nabiso, yango, ana. Nous avons la chambre froide. Ça, c'est notre climatiseur, notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa, venez contacter Bidon TV. Tu veux la salle de Benango. Je sais pas si vous m'en bien. C'est ça. C'est ça. Douche n'habitude à douche debout. Appartement numéro 3. Notre miroir. C'est ça. Notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa.
venez contacter Peter Tsuvu. Notre appartement de 15 € par jour. Plus de 14 jours, moins de 14 jours, c'est 20 € par jour. Venez nous contacter sur notre numéro pour votre séjour à Kinshasa, votre séjour agréable. Notre appartement, c'est ça, à bon prix. Ça, c'est notre climatiseur. C'est ça, appartement de nous. Venez nous contacter. C'est notre numéro. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine.